Et surtout, so mutu pas au vent dans la mutu, il y a un danger. Ok. À ces stations-là, il va faire rien. Ok. Zalo ba Bill Clinton. Bill et Bill c'est fort. Mais Bill Clinton sera aux occasions dans l'émission, on a monté ma bête parce qu'il a la monté à ma bête. Ok. Gaz fabuleux, c'est l'équipe. So mon tout le bito le monument vivant ou à l'équipe à tout le monde se voit pas Kofi Azati. Ok. Ngana bo mwana na ndi ko yoka devoir tout. Lelo na yoka ramu. Ok. So to bito ando bimisa oyo Bill asali bo asali na épée. Mais ki danjango kaka na ta génération oye ya ba 70 ba 80. Et na ki danger ikoleka ba sikoyo. Et bongo soki to zui batu. Rola ba karito ba rolobani. Mouton nyonso tout. Au rôle balelo kete, Pierre Rigolo a grand chanteur ou soit il fallait pour pas grand chanteur ou soit il big to dazali meilleur animateur oui, to boité. Et là on est ça la bon. Mouton a na posa ke liboso a ça la rassembler le la zoro école. Ce qui est déjà batulelo ke o c'est big to la millionnaire. Big to à l'équipe batuna sur la bois ka ben. Donc ndé siko batu ba ça la travail to doubler Bill Clinton wana. Obanda bango mabe. Invitation pour la ardoise. Mais avec divers. Invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de d'Éden. Invitation à boy. Bongo mukolo fait il a ta mabe. Maison divers. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison Given. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given. Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Fidèle internaute, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre votre présentatrice Awachi, business class de la presse congolaise. Je dis merci dans grand pote Kolo Abati la ranga la bino après ça rapidement souffre de vie poto vous poto kuta mokolo malelo. Wa pesi biso pena sous makasi ya hotel mana global analyse yo. Je dis merci dans grand pote général manager tonton Clovis Fimpa et maman de Fimpa et pourquoi pas à l'âge du stade de Martyr joyeuse fête à toute la famille Fimpa et joyeuse fête na ba abonné nyonso ya Congo Sing officiel télévision plus au baroza vraiment temps ya kolanda analyse yo bosunga biso botala émission du début à la fin yango ndesala vraiment biso to comprendre que musala ekotambolaka malamu mingi penza na pesi mbote yo mutoza na sima ya caméra Arnaud Matumona ebongo lelo na kati ya plateau na ngana analyse globale na kozala ngamo côté na kozala bongo na Minister Mavinga au bimino soboyebi moko ya passage na kozala bongo pe na Miss Koulibaly au bimino soboyebi et pourquoi pas ya Baka Sajamboka et aussi à Cordon Clélis et son mot comme de la presse congolaise Arnaud Matumona foko ozala d'accord au fungolanga déjà pona kotisa ba invité nanga ya mokolo malelo Minister Mavinga na pesi mbote mingi penza. Ouais, merci mingi Awachi Basso vraiment que nzamba pesi biso makasi pe a pesi biso journée ya esengo oyo bato ba mona la vision mukutu ben ngo jeudi choc mais o ba chrétien ba mona ngo peka jeudi saint et kenda bongo mais et rappel na mukonango ya jeudi saint vraiment merci mingi na ba basso tout o ba rolanda biso ke baike ya mboka to pesa mboka na biso chance to utaki déjà na tanga ba pona mais lelo pene no besili pete oyo bazwaki retard lelo ba la continuité po totali toujours na tango ke ya ba pona mina pesi merci mingi na Clarisse de Canto Nathalie Lutadila Chaga Lutadila Amigo Gel Lutadila Boss Papi Matalata la Matos Yana Dide Matalata avec
Ariko Akunji, Richard Akunji na peso bambote belé, papa na Richi, Kolo Ayeba Gobate à descendre Animas, grand-père Gauthier Mouteba, vraiment Kolo Ayeba Kozana Bino, Sam Kunku, le nécessaire Motema Aimé Kuku, Kolo Ayeba Kozana Bino, vraiment merci beaucoup que, na ndenge ke biso na tous 5 toyeba, ko partager ba savoir na biso pona ba kongomani o bazali musika, bayeba kozwa matière, vraiment merci beaucoup. Kolo Abate la biso toujours. Voilà, Konista Mavingo Kopé Silanga Miko na Miss Koulibaly. Miss Koulibaly, bonjour. Bonjour. Bonne santé. Kala santé kitoko. Ok. Donc, na pesi bana mboka mbote et puis bana mboka bopona président Malamu. Bako Sabino te Fachibe. Fachibe to. Et puis bopona ba député Malamu po bana kini bakosaki biso tout wana. Bakosaki biso na bambona mama ba elaki biso vraiment tout vraiment to voter bato Malamu. Donc c'est puis na pesi mbote na ba téléspectateurs oh bazo na Congo esengo na pesi papa Clovis Fimpa molonga na mama Doris et puis Jeff Com et puis na pesi José le Marquez de Bundes na kacha Allemagne et puis na pesi maman Liliane Mbote et puis na pesi Jeff Com ba biso za besoin M-Pesa ou changer dollar ke na kwa lokola marché Jeff Com et puis Abeda Chou na besoin te puis vient na propre vieux Jean-Jacques n'importe quoi. Et puis na pesi bala mboka courage, bo voter, bo pona muta malamu, ba kosa ke biso trop, mais bo sanate. Fachibe. Merci beaucoup, Miss Koulibaly. Yampaka sa Jamboka, na pesi ombote lelo pena mal, bosoto zona analyse. Au deuxième fois, je me souviens ça a été. Ah, tu que Joyce a Yambaki. Na pesa rami bagulwa mbote. Pour grâce à bagulwa na Yampaka. OK. On a pesi bagulwa baglégateur mbote puis millionnaire Manu Mwendo, présent tout le jeune. Il y a commune et Kalamu donc millionnaire Manu Mwendo, PDG Manu Mwendo et puis Ritiana Bobila, star mi de 3 fois star, batu tout Niclette Kabanza, Nika Broni na Luanda, batu tout au balanda mi condoléances na mon ami Charlie Kabé a fait les maman na et puis tout sur la kaka. Voilà, merci beaucoup Yampaka. Cordon que les mo commencer de la presse. Après si on bote bon mi. Mbote Awachi Basu na bandi Konista Awachi Basu. Mbote mingi et puis babona nina bato batala biso ba Joël Noël la général manager na mama Doris na général et na AG Stade les Fimpa voilà ba Joël Noël la bino grand pote Maya Moto Maya tout moi Jani Tambo business Jani Tambo na PCFM bote voilà na sugi na ngano. Merci beaucoup Rope Sanga micro voilà idinga okomisela nga funa eba Konista Mavinga photo et demi soto ça ila all voilà toza bongo na sujet ya liboso kosolo la bongo mboka na biso ndenge ekotambolaka na yebi ke bato nyonso bozala tobotaki tokotambo ndenge l'histoire tobeta nanu histoire ya mboka ndenge ekokendelaka bato baza na banda mboka il faut bayebaka mpe bainformation ekotambola ndeni tokomi na niveau ni parce que na musique na makambo ezoleka na mboka tozokoka mpe kotelema te Konista Mavinga yo kodevelope nini sur vraiment merci mingi na kati ya mboka na biso soki tolingi yango te toza na mboka bapaya te toki kolinga il faut tolinga oyo mboka oyo tobeti bill oyo bana basi babeti kedin oyo babeti nzango ezali kaka Congo oyo il faut toza na esengo tozosala émission na kati ya Congo esengo toujours esengo eutaka toujours na kati ke ya lola vraiment mboka na biso oyo eza mboka liboso oyo na bapays nyonso to Afrique oyo ezwi indépendance très tôt sikoyo fallait tozwa expérience d'indépendance oyo tozwi depuis le 30 juin 1960 il faut Congo oyo elatela mba ya sika il faut Congo oyo etalisaka bamboka ke kozwa indépendance elingi kolakisaka ete mboka na biso il faut ezalaka bien oyo balobi ke le peuple seulement il faut tozala na conscience il faut toyeba kochanger mentalité na biso parce que tozali pays laïque oyo ezali na ba école ebele ezali na ba terrain ebele ba commune ebele pe na ba district ebele toza na ba terrain ebele toza na ba talent on nzamba pesa biso toujours iné soki tolingi mboka oyo te tokolinga mboka ya baninga ndenge nini avant tolinga mboka baninga il faut tozala na ba critère oyo tobengaka kete Congo ezali tata na biso Congo ezali mama na biso Congo ezali ya na biso etangi tokomi na tanga baponami tozoyeba kete touti na tanga baponami il faut tozwa conscience tokozala libela te toye libela te na kati ya mokili oyo il faut toyeba kotika ba prince totalisa bato bakoya na ba 2000
82 na ba 2050 ba yeba kete to bongisela bango nzela ba yeba éducation na bango ezala mur po parce que ceux qui to bongisi mboka oyo bato ba robota po parce que mokili déjà nzambe déjà esi alambakala oyo etikali mutu na mutu aluka kwanga na ye alela yango mutu na mutu aluka fufu na ye mutu na mutu azwa lipane po déjà nzambe esi alambadaki toyeba kolinga mboka oyo toyeba ko pambola yango yepe akoyeba ndenge nini na environnement na makambo nyonso social ekoprotéger biso po to sepena mboko oyo tobengi RDC Congo donc toyebaka kopesa yango ba chance ekezala bien mpona biso bakongomani. Merci beaucoup Konista Mavingo kopeselanga micro na Miss Kolibali par rapport ya ndenge mboka ekotambolaka bato bazali banda mboka bakosepela pe bayoka yo aussi développer sur nyonso ezoleka na RD Congo. Nasepeli mi vraiment parce que omoni so mboka etambola bien te moyen makambo nyonso kende bien eza te po eloko no ya liboso eza no mboka nanu fo etambola nanu bien donc c'est ça nabi ke bato baza misika par-ci par-là bango bakanisa lokwa neti mobulu eza na mboka en tout cas mobulu eza na mboka te vote ezoleka kitoko mba liboso na mona candidat numéro 20 bato nyonso bavote en tout cas tour openda bavote Faci donc bana kini auto poser question qui a voté nani Faci Beto donc ngamo pe na votaki Faci Beto donc vote eleka kitoko makambo nyonso eleka calme donc Faci Beto vraiment tour ba pognon na motema moko bayoso balingi bavote yo musele kaka kitoko na mo otia ba hôpital ofele otia ba classe ofele tour Faci Beto bundela social bato baole la social et puis bato oyo bazala pembeni na yo babakisa ba conseil kitoko pembeni na yo po oza mutu moko yo moko osala makambo nyonso te e bato bien bazala pembeni na yo mpo nini kili etambola malamu ata biso lelo tozala te bana oyo tokobota bango bakoko oyo ya biso bakuta kini kitoko makambo ezala bien parce que soki social eza bien makambo nyonso eleka bien omoni social nde eleki makambo nyonso na mboka donc c'est ça et puis bongisa courant makambo nyonso bana batanga lisusu bien baleka oyo ezalaki wana donc Faci Beto topesi yo chance na yo donc tour oyo yaka mpenza sala mosala bien et puis badepute tobona biso bambongo baparci par là bopona depute malamu alobela biso maloba kitoko na parlement ezalaka te kolala bapongi konimbaka ozwa mbongo tia na poche te tour oyo tolingi mpena badepute bakandida na biso basala mosala ya bien makambo ekende kitoko po kongo na biso etonda mbongo etonda babijou biloko nyonso tozopesa baétranger courant tozala makambo nyonso na mboka oyo tolonaka babiloko ebele tour oyo vraiment makambo eleka bien babakitisa mbongo dollar ekita bakulu na baloka na mboka bapesa bango misala parce que so bapesa bango misala kuni elongo na mboka donc Congo pena tour openda toza na besoin penda ya changement Faci Beto merci beaucoup Yampaka Saja Mboka voilà mboka oyo eyamaka mingi mpo mboka oyo ekufa déjà dès le 1990 ekufa déjà na 90 na 91 ekufi lisusu parce que ntango pillage esalamaka na mboka oyo eyaka mbala moko na nzala oyo ti lelo tozala na continuité ya nzala ti lelo tozala na continuité ya nzala donc jusqu'à présent nanu nzambe asungi Congo te azwa président oyo tu tozomona makwi na masonge première fois namona na mokili vote bisika mosusu bapapier de vote eye te bamachine eye te na politicien te me na osola oyo toomona oke neti na maluku vote esalami te oke neti na bamatete place mosusu bazovote lelo oke mosusu na bakisenso lelo baplace mosusu bamachine eye te ça sert ya kwa tokendaka na vote ou toluka kaka mutu o famille moko bakoma na bango baroi badirige mboka oyo libela na libela donc nayebi te ekomi kaka mawa na nzambe akita alors richesse ya Congo eza kaka manga manga kutu te madame polidame so ekwei kolo lupango oloba na yo te kozwa te keye nango sali te me manga ye mosusu boko obuma donc nzambe akitisa kaka mawa ola bobanisa makambo mboka vraiment oh là là voilà cordon par rapport ya makambo ekoleka kala mboka baimboka bakolandaka biso bazaka pe na mposa bainformation yo pe en étant journaliste tu rajoutes quoi na makambo tokosepasaka nango
Ouais, makambo eleka na mboka ngo ya biso. Il y a deux fois na passe na mawa na soni. Na lo bangai moko. OK. Na voté te pour na centre na ça. Ah, yo voté te hein. OK. Centre o na sanrola. Ba machine ezalaki te. OK. Soi-disant bato musu ba voter lelo na centre. Banangai na botama banda to bandi omona élection na mboko c'est depuis 2006, 2011, 2018. Les élections ya boye monate. C'est-à-dire ils en a ba ndenge na biso tout omona na ba vidéo na ba TikTok omona na ville mo ba kangi ba machine baké nango eza na ba TikTok. Mais bande comme si bazolo beza ba vidéo ya kala. Ya kala wapi ya makambo selemi ga mikolo. OK. Bat musu ba panzi ba machine eleki tita ba journal top kongo abeti ba pembe. D'accord. Lobi kana ba rumboa ya pamba ba machine centre mon na bosani comme centre ba machine komi 18h 17h. Oh là là, parlons que des élections. Parlons que des élections. OK. Moi modèle web élection salemi ezaki tokote. OK. Ngana na linga ngomba politique te. Tant que citoyen. Na linga go solo la ngoti. Mais s'il faut sur la vérité. Mutu organiser be élection oyo. Joana Seni comme on a peu na eba ngoti kadima. Franchement ebisio na boya retenir ba propos ezalaki o ekomio baluka biso. Mais esa la nga passe. Ya mona que élection boye salema na Congo. Vraiment. Pays le roi Congo. Genre élection o salemi na mboka o ya boye. Et voilà, merci beaucoup. Voilà que ça biso na so côté ta site na page Top Congo. Je crois bien à Est. Population bene kangi ba matériel. Et retard ba kanyango. Ba kenango ba beti ba agent. OK. C'est-à-dire lobby eza ba place mususu ba biloko wana ba saleli ba makambo na bango wana. Donc biloko wana eye na ba 17h ba 16h. Nombre de personnes au ba voter na nombre de personnes au ba voter tu vas voir que bato ba voter te ba leke belé. OK. Ngana ebiso na peso 3 élections lisusu we ruya mboka o. Au monde Congolais sundola makambo. Au monde benake bato ba sundola makambo et ils ajourent élection ba centre vide kanga maram na ebiso. Monde bato ba voter na 2006. Yande bato ba voter na 2011 te. OK. Yande bato ba voter na 2018 te. Ah non pays. Monde ka ndeto za majorité za bato ba voter te. Ndeto vandia. C'est-à-dire mon a 2028. Mon a 2028. Au monde nombre bato ba gende au voter sani et kitali. Et comme appena jour élection normal ba centre vide. Bato ba ok na bango. Parce que magui eleki ebele na mboka na biso. Donc makambu ya bien zapena mukie ke ya mabe. OK. Donc Martin Fayoulou a raté voix moro. Voix mwezanga. Na lingana ke voter na lobby boy na centre o ngai na sanrola. Ma machine Merci beaucoup. En tout cas, les Congolais vous aura compliqué. Donc voilà, Clégie Hotel et Michelanga micro wana, telali tolamu ki tumula ki pe artiste na biso Kalonji. Ko sala ba vidéo ya koloba ke faire rigola azolanda na makambo nyonso ya salaka. Ba générique ko boa ka yeso ate hey, ye peut faire atenga hey. En tout cas nyonso donc ça dit ye mutazo sala makambo to lelo ezo salama. Selon yo okoloba nini par rapport ya ba lelo Bill fa pesa biso za o wana. Makambo bato bazo s'attendre na Bill Clinton na sala. Eza o azoloba. Voilà. Te na ebité. Oza journaliste nga pe na journaliste. Voilà. Donc na ndenge na nga la concevoir makambo. OK. Tout comme yo po na ndenge no concevoir makambo. Na nyonso bato ba reprocher Bill Clinton. Oh ya moni pesa public na eza makambo azoloba. Na lobi ke bazolanda ebozela zobwaka so eloko musu bokolanda isusu. Problème eza soki yo moko yebi koza danger na kati ya mutu na yo ebomi yo.
Monstre d'amour Félix Oazé Websangelo Mokeba na mutu azana soif à pouvoir. OK. Mutu azana soif à succès. Il peut faire tout. N'importe quoi pour y avoir un posa et surtout so mutu pas au vendre na mutu na ebi na danger. OK. À ce stationnement il va faire rien. OK. Zalo wa ba Bill Clinton. Bill ebi kazala succès fort. Mais Bill Clinton sera aux occasions la démission na ndenga motema mabete parce que ngala ka motema mabete. OK. Gaz Fabulous Aleki. Oh. Tizana solo pembe. Réalité réalité photo à septembre pour moi. Ngaso vandi wando à moins que ça la bateau pena na ebi ba lekinga. Muto a lekinga te na so te wana nde ya lekinga te. Mais so ndo tel ça pena que muto a lekio, muto a lekio. Ngai za challenge dangi za rabongo. Muto a lekinga na ke travail ndeni na koma lo wa etona leka. C'est comme ça que je bosse. Bill Clinton na minute otolo. Gaz Fabulous. Samarino na leki. OK. Mais il y a yebika leki bango. OK. Eba leki aleki bona nini? Nani? Bato avanda na ba ebisa yo za danger. Président. Spawn. Macintosh, Bill Clinton, boy na boy. OK. Bill Clinton a rosa na ba 10 ans ya eloko esala succès. Nzamba sungake dinda saba simba ngolo mois 2 mois. Si lelo. Elo on la regretta pas Bill Clinton na bateau bavanda bobota Bill Clinton. Aole kana tevo kumisa Bill Clinton. Na on passe dans le bateau ndeza na bateau mususu pe ba comprendre chikte. OK. Bill Clinton avanda ba omo pesa ba animateur ba brassa yo comme capitaine. Bon vieux d'une Entre-temps, ye moko abwa kaka. Ye moko atiki animation te. Ma pesa batu ba brassa, ma pesa batu ba nini. Po ya zanan, tangu yo pesa batu ba bloko, bon ya zanan. Po bango tu ba la challenge. Avanda série mo bo shomi, fo na pesa so couronne so ndeni. Momoni mwana na shomi. Alimbisanga pona ba terme mwana na. Moni ya na shomi. Il y a un certain moment si les lobbies garata criti. OK. Zongi sa zonga bena. Yo motora linga kana mushi na ye. Ti utambolo dendi bébé. Bilda sila kala. Dabile misile la ga ya sala succès. Un bon jour bile na pio passa. Boyo zo zelani azwate. So yo pesi mutu brasa c'est il faut bimana terrain. Au paiement. Donc bilda bimana terrain. Ye moka la so ke nga ko na libanda. Apesa batu musu ba brasa. OK. Merci beaucoup. Donc Bill ana talent. Aza Bill. Maintenant qui Bill na makambo elega lelo Bill ati. OK. Batu basita comme ba Bill parce que ba Bill ba vandana ba ferry ba sola ala ba fali. Moniso Bill azala loa ba mise moni na utanga wa yebi ne fali na ferry. Mais ne peut te beta na solution net. So pas les gars na wengete. Mais les autres beta na solution net. Vraiment. Merci. Po balanda yo fo sala. So po ngai na tala mutu mobo na sala misolo wayi c'est ka sala. Bill ne fait rien. OK. Auto misa générique moi bien. Mal jeté promotion exacte. Autambola non na visa zoki c'est ça. Voilà, il y a un parc, ça Jamboka, par rapport à la sortie médiatique, il y a Bill Clinton, vis-à-vis à faire écola, à lobby générique, il y a Mamboui, nous sommes en affaire à l'andi, na kolata, na koboara, yeso kwa faire attirer. C'est pas grave quand même faire azobeta. C'est mon tout lobby toi nous le monument vivant ou à l'équipe à tout sur le pas Kofi Azati. OK. Ngana bo mwana na ndiko yoka devoir tout. Lelo na yoka rango. OK. C'est au bito ando bimisa oyo Bill asali bo asali na épée mais qui dans jango kaka na ta génération oye ya ba 70 ba 80 et na ki danger koleka ba sikoyo et bongo soki tozui batu kola ba Carlito ba koloba nini ba imba ba nzembo oyo etikala
partout au kokende siko so toye mutu aleki batu nyonso kora akoloba nini po so to bandi Kofi depuis premier album na vie ti lelo toye ya cause ata banzembo wana ebetaka donc tangu nanu bazoza na capacité ya kubetisa banzembo na bango ya kalate donc baloba mama ki danger te to loba ke to sala effort musique ya kongwe pusana to sala boye au lieu to yaka ki danger pop ki danger oneza biso bato ya réseaux sociaux mutu tozo pousser na mutu asala ke lokote kaka ke praise yango biso to benga faire praise te visionnaire aya na vision ya jet set o tu ba wela pa ya na vision dynastie na ye mo ko ndeko Bill awelaki donc non mon amour de Nicolo j'ai pas envie Yampaka n'a pas envie de parler. Merci beaucoup Yampaka on fait ça micro voilà Miss Kolivali par rapport il y a Bill Clinton envers Ferregola. En tout cas, Bill Clinton a continué. Il y a fait Ferregola, il y a marqué moi. Ferregola, chanteur, il y a animateur. Bon, on va comparer Bangondeni. Et puis Ferregola, c'est leader, un orchestre. Et puis un succès. Depuis Bill Clinton, on connaît voyager en orchestre. Ça reste à vérifier. Bah, il m'a pas aidé. Ton ami Choyo, Bill. Il y a très mambouana ko. Très mambouana ko. Bacha avion fêlé. Bacha avion fêlé. Wale zalaga. Balukela ango ta visa te. Balukela ango visa te. Wale zalaga. O bacha avion na njili. Boye bo mata. Ok. Même on a un passeport te. Bon c'est le titre de voyage. Ok. Vous comprenez? Donc faut avoir un respect avec fait. Puis faire Azali artiste à Tongo. Faire abunde bitumba oyo bilti leona abundi yango te. Faire abani wenge besebeja betana be clip makasi. Et puis c'est ni oyo bien sali koleka Kofi Olomide. Patron de patron, boss de boss. Oh ti lelo. Ah beta ba contrat ti lelo. Kofi okena boka mama na ba. Bila tira ba bilobele bele. Na sali elo côté. Pour ça bi ke ya sali bele bo Kofi Olomide. Kofi ti lelo azali azo beta to beti na Dubai samedi dimanche plein à craquer au moins Bill Clinton na comprendre Bill Clinton te azaka boete mais a changé akumaka ko le kabe mission ko boya batu azo travailler te et puis Bill a répété wapi en tant qu'artiste normal to bi ke artiste tout bazaba siège na bango siège a Bill eza wapi Bill tika makambuana tika makambuana soki vraiment oza artiste complet sala eloko a danger endi mama et pesa oba contrat oh tonton Hervé ok beta double arena corps arena ok beta bango double faut pas ça faire respect ozo ke no bundela mboka na ba États-Unis ba parci par là ozo kende a bundela mboka yo na comme yo na ba niveau na te Bill Clinton 50 Nzambe apesa au succès apesa mamba bien pour la minute ozo yokana te il fallait que tu mbango pas faire egola azoya façonner yo mais ok na ba ranking et puis mboka oyo etambola bien te parce que le côté leki mingi même moninga aider yo moi ole ka te volo bango ezali pour na lobby ba moninga ba sekanga ba moninga ba cholanga ba moninga ba sala boy ekitsanga so tali viens so Joseph Kambukuta muta mara mi kezane jibe pianati azali pe fier nango nga kena bonga mais le comme il est là so na lobby ba monanga so na lobby ba salanga en tout cas na regretter Fanny Bill Clinton mamozo va pour tonton Hervé ezo sopayo et bimisa oza jaloux parce que tonton Eva beti martyr plein à craquer na habité ba ça fait arena arena pe la kini emso boya bo beta mais pour biloko comme lokola faire gola Jésus de nuance et aller l'autre mutana contrat d'état a contrat des États-Unis mais ara mais la mai na kini soit les mine kuna elle meli mai vraiment 5 jours azongi Bill eko sengo temps. Merci beaucoup. Pourquoi mon roi Hervé, tonton Hervé, Jésus de nuance. Elle est l'autre. Zéro, au moins on est au bouka. Accord à Rennes, au bouka ngo. Il y a besoin de 2 jours, double.
un niveau na haute. Tonton Hervé. Et le moi c'est blague. David Mangaya, David Mangaya, pardon, tonton Hervé Ndokia, Ayemba David Mangaya, pardon, tonton Hervé, Ozapenda, Nzamba Bayembi, Blagité, chair de poule, Oleki Bango, Bill à niveau n'a été pardon. Na minute, Babekam va faire voyager batou. Tout le monde n'a mis sous boy. Manda chante, tout le monde n'a mis sous boy, mais Bill. Nga tira moi atam ko monte ke orchestre ne voyager na habité hein et puis atrata au moins ata ba mati ba nero ke bila zo beta concert achango autant non na monate non na traka ko monate ozo moi chance ba zo ko na ba Congo mais na minute ya oza na moto te merci beaucoup oza na moto te donc pourquoi ma ton Hervé et c'est autant merci beaucoup voilà Konistar Mavinga. Voilà, par rapport à la sortie médiatique, il y a Bill Clinton. Bon, dans tout ça, nous sommes d'ailleurs, ils ont fait partie de la publicité, et là, on est dans le babongo. Voilà. Et là, on a tout qui est pesa ka saveur nango. Ok. Et il y a rappelé la combat nango. Parce que, ils ont bien, que rivalité a repé sa reloko, wana, que pour Monique, et ça l'y est bien. Et là, on est dans le banara de la musique na biso. Musique na biso d'ali bien, et là, que bon mango, il y a encadrement. Ok. Encadrement, oyo, et ça la mort passe, n'est-ce la nga passe. Tozana ba talentueux na kata mboka na biso ba tuso ba talent uni eliko lo belo oni lelo ale makaba po atala ale makaba eloko sala ale makaba bien parce que azana talent moko boye o esengele ke encadrement ya wera na JB o esengele ke ale makaba sa ni kete ke po apesa biso elubo malam po azala ale prince eloko lokola Bill Clinton azali lokola génie mais encadrement lelo et ça na bateau ba encadré et pesa moi passe yango mona ke lelo foza na ba bureau ya bien na talent oza nango ba bureau wana fo bazala ba bénéficiaire pour ba bagete tant o biso to dépend pas chanteur songolo pakala ezala makasi même so to zongi na Zaiko génie et d'ailleurs la Pepe Feli Manuako mais fur et à mesure encadrement ba nyoka longo ya ba JP Bousse qui ya ba papa Wemba pardon JP Bousse na rotia été pour parce que azala ki to la débit que ezalaki loka ba papa Wemba ba mavouela somo que ya ba evoloko si akenda ko sala pe Zaiko na bimisa ba caché wana eza lokola tozana ba talent moko be une o eza na kati ya bato et lo monto lo bara déjà que muto nyonso tout o ko lo balelo kete faire rigolo avec grand chanteur ou soit Fally Ipupa grand chanteur ou soit Big Clinton azali meilleur animateur oui to boité et lo ne sala bon muto atana posa ke liboso asala rassemble lokola zoko ekola soko kinene déjà batu lelo ke o ebisa Big Clinton za millionnaire Big Clinton aleki batu na sona boboka ben zoka nde siko batu ba sala ba travail to doubler Big Clinton wana OK toko sala loko nini poto yeba ndenge nini kete animation na biso pe to sala makambo plus que Big Clinton donc Big Clinton azoko stationnaire to tala ka kete nga azali ya danger tiens oui azana talent inné mais ta ka encadrement ezate et ta ke bureau oyo eluka et protéger likabo on nzamba pesi Big Clinton kati na ye ke ezate ezalaka moi passe to kelo na makambo o te déjà que te animation de radio na kata nzoto affaire rigole o tout à clair wenge 96 o ba betara déjà la studio Mama Ngebi animation asalaka tango public on binaki na ba mise ba binaki c'est que la gisi déjà aza déjà na makambo o esengé déjà na makati ya ni animation tant ba lobi animateur même chanteur il faut ça na biloko mo za complet repousser kete batu batala batala na ye faire ba animation parce que aza na belle voix on nzamba pesa ki mais eta ka sala ki animation Mama Ngebi ke ya wenge tout le monde vraiment a epataki na makambo surtout na ndenge kendela vraiment coup de chapeau na musala batu nyotso basala tant Big Clinton sala intervention je saka kangi suki kwa yeba ekete mono je saka sala musala moko beseki na comprendre ekete je saka a komi a bouger makambo donc eloko nyo tout Big Clinton sera zupeta avec grand total à succès total non musala pour parce que succès est toujours quatre na misa qui na misala mais tant que faire rigolo la télé que to que une élection oyo ko bule lokola neti dynastie ke ndenge pesela ke to pesela makambo te tout le monde avanda na makambo etali makambo ya mboka po ke na sala eloko moko lisusu boye yanga bete eloko te mwambui tekete na lali donc kendaka makambo nyonso tu ndenge sala nini ke vraiment ndenge kendana revendre vraiment côté vraiment ke na pesi mbote na Jean-Claude Bimbangu na Sam Kuku le nécessaire grand-père Gauthier Mouteba Nathalie Lutadi la
chaque lutadila amigo Dieu lutadila Nathalie Soso et pas il y a Claude Moseka pour son moyen de ce qui a mindele vraiment que konisa na makambe intervention kenga na sugi ana zong sisi zo micro et pas ya Awachi Basu opeselanga pa ya paka ayeba nene osuki sa makambo. Voilà, Yampaka ça Jamboka et intervention nanga ya suka pour pesi mabanga na opotoko mokele na suka. Intervention nanga sukeza to so la himboka to sur l'actualité ya musique mais to te yaka bande ko na soni so bazobeta musique lelo. OK. Et balancer oui. Ba o nyonso bazobeta musique lelo. Balanda musique elekaki lobi po lelo musique ya Congo ekende bien. Tokomi na théâtre musical trop. Ah tozaka na langage ya naleki na sali boy mais tozoza na concurrence loyale ya musique te. Ezo zalate. Ezo zaka ba numéro 1 mais kala ezalaka ke soko yoki zaiko bimisi quadra bimisi papa wemba bimisi koto bana wenge pende ba yeki ba chaîne ba bimisi papa lutumba pena âge na ye. Ezo zaka bimisi pepe kale abimisi mais lelo actualité ezo zaka naleki na sali na sombi na zongi yango conseil vraiment bon me forcer puis na pesi mote na nga na PDG en tout cas PDG Mani Mwendo PDG na pesi mote bakoma bango le kebele rodo qui panza maître Mika Mongo bayanga tout et ingénieur de Kapa na pesi na mote jour on pesi nga $50 et cocaïté ingénieur de Kapa et puis Bonne bienvenue sur les messieurs. Mais c'est penalty azao zanakini kalatea na mwasi donc ba o tu yanga Rogen Mayombo Jojo Kabuya Isako poto na poto babwaka bato zolia na bango. OK. O liara na bango te en tout cas il faut oser par rapport na ba ajo na kin agence pour na $30 passe. Madame na kin lemba mutasumba tabatuli. OK, faites la ni micro na kodo. Yampaka. Ngaye. Vraiment. Voilà rapidement mon mot mesdames et messieurs, venez nous comprendre c'est l'ambiance du plateau. Voilà, Clégie, proposition. C'est ça bambote na plutôt kabwana. Bambote na batuto batala biso anga et plus na saluara babone ya Congo esengo. Voilà. Si bambote belé. Na nga pena na bati belé au pesa bambote te à part général manager na Mama Doris. Voilà, merci beaucoup Clégie. Coffre fort Europe mobimba Sam Kunku motema ya mama eme Kunku wana babosa na kate tara elo ekoti dofo voilà Miss Koulibaly rapidement va dédicace na yo donc na pesi mbote na petit na nga grand fort grand très fort petit na ngai Giziana et puis na pesi Brice Pangi moi na poto ozo longola bana poto soni quoi et puis na pesi mbote na Chacho Mbala Abeda Chou Eric Mandala Eric Fouri et puis pire petit na nga uti poto petit na nga dada et puis na pesi Joël Mbote et puis na pesi mbote na nga lisu pas José le Marquez de Bundes na kacha Bundes Allemagne donc moi na Allemagne ya tongo vena nga José donc na pesi mbote na nga lisusu et pas ya Quadra Koraman Kofi Olomide et puis na pesi honorable Sundi Le Caire na pesi quartier ya Temo Bimba bambote na bango et puis na pesi mbote lisusu et pas ya Bobet Tyran Keberete Miko Dibois na kati ya États-Unis et puis na pesi mbote na nga lisusu et pas ya Joël bébé Joël. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, on s'appelle là une analyse globale, qu'on hésite na commenter, et si qu'on s'appelle là qui peut être aussi quel biso ka commentaire, que ça la biso bien, qu'on continue toujours qu'on s'abonner massivement, toujours c'est ngabino ka ne baka, ça dit toujours des anatanka. Si to comme ba mars, on fêté anniversaire, on a fêté anniversaire, le 3 mars, et puis on a fêté 30K. Et ça, là, vraiment bien. Et puis, vous s'abonner, joyeuse fête, na bâtiment, sur Rolanda Bisso, joyeuse fête, na général manager, tonton Covid, Fipa, na bâtiment, sur, Tokutena Mikolekoya, et Ngala Mino Tokabwani. Merci beaucoup.